Après quelques jours de grève déclenchée par l'Association de travailleurs du Congo, dont l'objet était l'amélioration de leurs conditions de vie, la sous-traitance, les désordres dans les heures du travail, le taux de SMIC et les conditions du travail sont là les problèmes qui ont fait fâcher ces travailleurs. Sur ce, le gouvernement provincial de Kinshasa, dont les ministres provinciaux de l'Intérieur, Thierry Kabouya, accompagné de 4 autres ministres provinciaux et quelques députés provinciaux de la capitale, sont descendus sur place à la rencontre de ces travailleurs au grand marché, communément appelé Zando, sur l'avenue Bokassa à son croisement avec celle du commerce, pour leur faire le compte rendu après leur échange avec les Indo-Pakistanais. Prenant la parole, le ministre provincial du budget, Jésus Noël Cheke, a fait savoir à ce dernier les compromis qui ont été trouvés en leur faveur. Gouverneur de la ville, Mwana Daniel Bibalibaki, a dit la gouvernement n'a été jamais ayo. Bongo avant le Bamakambo ya Tindibiso, n'a représenté une délégation ya Tindi. Dans le membre du gouvernement, vous avez ministre provincial de l'Intérieur Thierry Kabila. La ministre de la Taliban de transport, de mobilité, Mwanamboka, Bob Amiso. La ministre de commerce, va se décider honorable Jacques Mabaya élu à Kinshasa honorable Jean-Luc Panzu élu à Kinshasa la ministre, la dernière bilan, et la Taliban Makambu, la plan, la budget, n'a un plan de travail. Et s'il vous plaît, Makambu travail, et tali inspection générale du travail. Dans la Tina, premier, la manipé, l'équipe organisée, inspecteur principal, directeur et attendu de travail, la vie, c'est ça le bilan. Donc, le gouvernement a tiré du sort pour la Colomaboli. Mais là, le bilan est yokani. Il y a le bilan. Makambo et banderani moula sila kapé. Il faut que je ait une solution définitive. Pour la solution définitive, vraiment. Les alliés à Makambo Nemo Obina Bosalaki, Obotinaki, Mokambi Kinshasa et le Baki Makambo Yaniboso. Les amis qui ont mis la sous-traitance. Les amis qui ont mis en rêve de travail. Les amis qui ont mis la paix à SMIC. Les amis qui ont mis la transport. Gouverneur à l'Obino, Bino Balabi Makambolino, parce qu'il est à Bakissi à Mitano. La Mitano pour les amis, condition de travail. La condition de travail, elle dit de la Mitano. Et il est établi contrat de
travail. Oyo etali esika kozela mosala. Esika ya mosala mo babezo ezala. Place nini bakandi kosala. Ezala kati ya babeko. Ezala kati ya magasin. Est-ce que santé à travailler condition wana ezali ya malamu to ezali ya malamu. Yango bonga makambo mitani wana atindi baministre na ye nyonso mitano bazali awa mpo moto na moto na likambo etali makambo bino bolobi solution ekoka kozwama. Bongo tobandaki na solo tolobi boye na masolo oyo biso tobandi tolobi boye toyokani na badelege na bino boye na liboso biso tokozala strict parce que moto azali likolo ya mibeko azali te. Bato ya sous-traitance bakotina kozala mosala ya sous-traitance, bato ya placement bakozala mosala ya placement, kasi ndenge circulaire elobi ezali bongo makambo ya baemploi permanent esengeli na biso te bakobongisa travailleur ye moko bakozala na bacontrat na ye na baemployeur na ye. La sous-traitance bakosala yango ndenge elongobani na kati ya libeko. Mais soki ezali kotambola ndenge te na libeko te wana ekosalama te tokondima yango te awa ordre esengeli ekota na sektere na mobimba. Ya mibale oyo toyokani premier ministre esalobaki batya commission ya actualisation ya barème par rapport ya SMIC. Kasi biso tolobi boye na rapport oyo ekomelaki biso ntango bafisaka te ya SMIC ezalaka bongo ere wana ezalaka ekindana ya 5 dollars ere wana eza 7 000. Kasi mpona komodifie SMIC wana esengi conseil national ya travail esala nini efanda bamodifie te. Kasi biso tolobi boye relation ya travailleur na employeur il faut ça la sur base de confiance na encore une fois lokola biso nyonso toyebi eke to oblige na inflation lokola biso nyonso toyebi ke montant wana ezokorrespondre lisusu te yango ezalaki fixe liboso esenge na biso mpe fanda to trouve prime complémentaire oyo tokoyokana na batravailleur oyo bakobakisa likolo na yango pour que montant ezalaki fixe liboso ekoka kozonga te oyo ezalaki liboso. Kasi suka na biso nde tokozonga koyeba kobongisanga na kati ya mobeko parce que ndenge boyebi SMIC basalaka yango mpona Kongo mobimba basalaka yango kaka mpona Kinshasa te. Kasi biso tolobi avant conseil national ya travail bamodifie SMIC ndenge premier ministre asengi na mokanda na ye na circulaire na protocole d'accord esengeli na biso d'abord to obtenir na baemployeur na bino bakorrige nani ndambo wana likolo avant ke tokende makambo ya SMIC. na misato likambi ya transport osengi ete ndenge tosola badelege na bino application ya makambo ya transport erespecte arrete oyo ezali kofixe te ya transport na ville ya Kinshasa. Tala ntina mwana mboka ministre ya transport ya Kinshasa aye po beta sete na likambo etali to ya transport oyo eza fixe na kati ya arrete mpe na bosenga na bino ezali ete calcul ya transport oyo bakofita bino esalama selon la course la plus longue oyo lelo na kati ya arrete ya gouverneur ezali na 1500 francs ena 500 francs oyo ezali liboso lelo oyo baza koaplike lelo. Donc tosali ete na masolo tokozala lelo to ya 1500 wana ezala multiplie par rapport au nombre de courses eza considéré comme 6 courses et non 4 courses ndenge ezali lelo. Bongo na likambo etali heure de travail tolobi boye na likambo ya heure de travail
Le ministre et l'État national, parce que va libéraliser et étaler le Malisala. Kasi, il faudrait et ça va respecter. Ce qui me concerne, c'est la 8 heures et c'est la 8 heures. C'était là où je Seigneur un filmement. Et qu'on me dit la air tendue, et Seigneur il a employé, il a créé un shift. C'est-à-dire shift, il y a dans la tombe, et on passe à la ici, shift sur la ligne, mais ça va dans la ligne. Et de là, le Seigneur il a demandé qu'il y ait un confirmé et il y a un supplémentaire. Le ministre national du travail, protocole d'accord, il y a un protocole d'accord, où ça a été fixé dans le sur nous. Gouverneur a dit, le Sénat a dit, il a demandé un protocole d'accord, voilà, peut-être qu'il n'a pas demandé à circuler, et on a tout ça, pas que dans une solution dans la Tamboura Bango. Donc, il est, on devait à circuler. En cause de acte d'engagement, et il va travailler, et le peuple employé, il va signer, quand la paix en allant et puis, et il va respecter l'idée qu'on veut taper. Et il va respecter l'engagement, et ça va dans le magasin, et ça va dépendre d'ailleurs, et de ça, lui, et de ça, lui, quand là, ma conduite, on met à l'église en blanc. Il y a même les lettres qui sont dans la Bible. Je vois que la maquille de délégation a dit aujourd'hui. Je l'ai dit ça tout à l'heure, pour dire que liste la solution au bout de proposer. Donc, c'est la mission de la bibliothèque, de la côté, c'est la mission de l'Awa, d'atelier ce moment-là, ailleurs, par ma communauté, nous voulons le tirer la tête. La lettre là-dessus, le gouverneur a dit du biseau. Donc, la raison, c'est la maman Maloula. Dans le monde, on peut sa mission, et puis, on peut dire ça là. La maïmine est au biseau de Tangi. Le biseau de mardi, gouverneur lundi à Golanda, employeur, sur la secteur, sur eux. Les Arabes ont demandé à marcher, les Arabes ont la liberté, les Arabes ont partout pour que va signer acte d'engagement par rapport à Makambo pour sauver lui. Bongonde, Kokotia, Kanova, Kokotia, calendrier, Nengeni, Mukamwana, Moko, Salama, Tipe, tout dans un contrat, pas matériel au but, à l'unité que le mandat n'a ici là, sans que Moko, Le président du Travailleur et un membre de cette association sont également revenus sur la situation. Respectez
travail te soki tosali awa bino personne ngai ezali boye ntango kotinda dosie eno oye awa okotinda makambo oyo nyonso epa inspecteur du travail auti kokota sika sur place akotinda bainspecteur na bango bakosuka kaka basosiété depo oyo bakosuka badepo oyo esalaka na bango na bango jiasaka tuli boye soki tokoti mosala nde toleve grève lelo tokoti mosala lobi soki tokoti mosala namoni endie azoyemisana ka sacha so nayebi image te endie alongoninga mosala nomi balobaki yango te nayebi mosala endie afilinga place osusu eza te elsimatin inspecteur du travail oyo basalaki awa babanda kosala yango te inspecteur oyo boye bakoto ya lokuta so ye osala yango te babisi na biso bachefi na biso bachefi na biso basala nani babasu de trace na certain polimi insimatin parce que bandie baza certain bamona ngai nalongo de biso bamona ngai endie baza na certain endie soki tozonga kata misala tomoni biso te tokobima sans préavis de grève sans basyndicat oyo toza omesala basyndicaliste oyo omesala mikanda oyo edesa mpo abetela kula asuki lekesaaaa. À son tour, le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Kabouya, a pris également la parole pour préciser certains points. Oyo indien, libanais, chinois, nani, amonoma na musala, boluka ngai ministre de la justice, la ville ya Kinshasa. Décision na kozwa, soki na lokoli moko musala, parce que aye na manifestation oyo, parce que aretenga na droit na ye, indien, libanais, chinois, soki nani akozonga na boka na bango. Israël Mutombo, dit Papa Sango, était aussi présent pour l'intérêt de la population. En prenant la parole, le journaliste d'investigation a conclu en ce terme. eloko liboso nalingi na corrige baministre oyo baza liboso baza bakonzi na bino te baza bana misala na bino eske boloki azwi pouvoir mpo baservir bino mpo bino bozala malamu en vertu ya principe ya pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple oyokani soki baye awa baye na voiture te boyebi ke bango bauti kokota ndenge bakomi na ville ngai lokola moto alobelaka bino nalobaki na kondima bango kaka na baaction soki action eza te tokoyokana baza na teste ya liboso yango topesi bango teste ya batravailleur epaindie boye te nalingi kotikela na charge na bango Vous voyez que les journalistes n'ont pas d'amis. Vous connaissez les infractions. Vous voyez bien. Tout ça la boue. Sauf que Toron pressant dans le gros bali maman na yo. La maman na 5 bilo boy. Vous êtes sur bango tengai sango na 5 bilo. Vous voyez quand ngai. Ko boyebi que so to koti mo de go beta tina zuba. Les autres alliés, les autres jours, les autres crédits. Bango balobi,
à partir de lundi suite de Bozala. Ne pas le bit. Ma cause est la Mokolo Makambute. Donc on a eu lobby jeudi premier liboso. Mais le vendredi premier libalé. Samedi à misa dimanche lundi toko. C'est votre salabou. Quand on a que ça va que bisonne tous à peuple. Tout ça va mon épreuve. Pour pas ngailo au moro tesangwe sa koti masolo. Quand on a vendu boye tina suka papa tito boyo kabote. Pour nous on a musala. Sango ya sangi vendredi, samedi, la pression à la télévision. Na kolandela bango bango pe lokola bakonzi oyo esengeli basoma mikanda bakobunda mpe na niveau na bango lelo mosala te lelo mosala bato nyonso bazonga lobi na ntongo toya mosala vendredi toya mosala biso na bango rendez-vous lendi soki lendi ezo balobi balamu te mardi tozobi awa. En somme, le ministre provincial de Kinshasa ayant en charge le travail devait s'engager à assainir ces secteurs en vue de mettre les travailleurs dans les conditions définies par la loi congolaise, car le travailleur devrait être traité comme le prévoit le Code du travail. Il est inconcevable de voir les autorités congolaises rester passives quant au traitement qu'ont fait subir ses concitoyens par les Indo-Pakistanais.